bandeko balandi nyonso ya émission na biso tout sauf rien. Tapesi no bambote esika bozali lelo toyeli bino sujet oyo toyebi te bosepelisa bino esika bozali bokozwa mpe baréponse na baquestion nyonso oyo bokozaki biso. Émission na biso tout sauf rien toyambaka bato bajare nyonso to ya bato toza koyamba bapoliticien toyambaka bajournaliste toyambaka bamusicien toyambaka bafemme d'affaires toyambaka motu nyonso soki poza na eloko na yo olingi mpe tolobela yango tokokoma sur le terrain tokolobela yango émission numéro na biso eza affiché bokozwa baécran na bino bokomona numéro na biso eza kodefile wana bobengi biso bokozwa biso mbala moko bokozwa mbala moko kongo ya lobi bokoyamba oyo eza Géric Robertos ye akoyanola bino na bakituna nyonso oyo bokozala nango baréponse nyonso oyo bokozala nango posa lelo toyebi bino na sujet na biso ya sika oyo kala mingi te bozodécouvrir yango dans quelques minutes ensemble na bino tokokota na kati elongo na Géry tokodécouvrir anani oyo baza comme bainvité na biso ya moya ya lelo toyokaki bino nyonso bolobaki bamessage na bino toyambaki yango lelo tozolobela sur sujet na biso ya lelo ezali ke ndenge bafille ya média lelo nzoto na bango esambwe na baréseaux sociaux tozokota na kati todécouvrir bainvité na biso ya moya ya lelo ya journée ya lelo oyo toyambi mpona bino nayebi ke bakosepela na baréponse oyo bakopesa tokota na kati tomona bainvité na biso bandekokandi na ese bino ke tokota na kati awa tokutana na basitare na bino baokosenga bino bakatela baesige na biso awa nazomona awa namoni mama na biso 7e baga soka kokoba kwa moke bonjour yaya bonjour ma petite sœur oti wana raso nazomona ye nazomona mabebele nazomona bato ebele mbala moko donc ntango nazomona yo ezosalanga bien ezosala biso tout bien quoi merci na ndenge oyambinga na émission na yo nayebi ke naza wana mpona baquestion bien na baréponse na yo. Merci beaucoup. 7e baga ye aza lokwa koreprésente baartiste comédienne toza na ye moko te bandi boye naza na mama na biso Chantal oyo toyebi ye mingi na nkombo ya japonaise. Bonjour. Bon mopanzi na ye tozomona Rosie. Bonjour. Panzi na nga nazomona Arda Sawela ye aza lokwa koreprésente bajournaliste bini aussi. Arda Sawela bonjour. Ok sujet na biso eza bafani na biso baréclame babi balimbi komona boexcuse nga balimbi komona babolumbu na biso na baréseaux sociaux bamoni yango tellement trop bao balingaka bino yango batiti to debate na bino sujet wana pourquoi bozosala bongo la parole obanda na 7e baga. Oui. Ah, merci. En tout cas, merci vraiment mingi pour la question Oyo. C'est vraiment important, surtout pour la biso basi. Na éviter la sens ni au bon bassin que non, tout se contrôler, mais tout se diriger la façon pour la terre na biso ou bien na etambo na biso ou bien na côté de la bango bolumbu. Parce que ceux qui continuent à bolumbu, je m'excuse na terme on va utiliser les petits. Au moins quand on est obligé non continue à bolumbu. Mais tinga bonaka 7e bagane na boulou. Rien que je suis, yo mobile bengi ngai. Na internet bien na Facebook tout ça déjà qui a métier. Tout ça tout ça déjà bien. La singa bolingo na yo, nga pa na biso bolingo na ngai. Siko yo kamati o ya yo tindeli ngai. Na la déjà que non quelque part. Quand on a dit que non, on a mon la partie moi c'est. On a dit magasin yo, faut la partie sur na likolo na pona de magasin yo. Tant on que no yo tindeli ngai yo, ngape na tindeli yo ngai. Mon kaka ya ngai ndeka kande muto ko mona ngoke no isa mabe. Ube po moni ke moi sino lokola kanga ki bolumbu na ngai. Ko lokola nga mobile na kanga ki bolumbu na téléphone na ngai ti. Ube lokola kanga ki ya yo na téléphone na nga. Na téléphone yo ya moi sina yo. Comment dirais-je? Lokola bolumbu na nga. Bakanga na téléphone na yo. Elle a commis problème à la mort et non, Bobi Sabasi Nabino,
batika kotindela biso bolumbu banani basenga bolumbu mibali to banani si bango basenga bolumbu bango batika kosenga bolumbu po bolumbu yate poso batika kosenga te bolumbu koyanga eza bon neti so le mabe comment en tout cas réponse na ngeza yango maman il faut c'était baga aza vraiment yosika makasi atomboki pour moi bino moko bomoni apesi eza opinion na ye Arda. Merci beaucoup Laetitia. Pour moi, d'abord, on a condamné les filles sur la nudité dans les réseaux sociaux. Et c'est vraiment important parce que on a peut-être oublié. Peut-être bosolaka na téléphone ou bien beaucoup tanapé, mais par rapport à respect na yo, par rapport à personnalité à mon na vandi boy personnalité na nga d'abord en premier lieu na côté d'anidité na ngai té na réseaux sociaux parce que tout ça déjà pas responsable, tout ça pas parent. Ça peut aussi arriver que relation mais pas tinda qui penini logo na yo on a payé pas à parent tant que tu n'as pas dit que le logo na tinda c'est apparent et qu'il n'était tant que tinda qui et c'est apparent mutu mo aza irresponsable ça tout le monde baza ba responsable pour ça on benga sukina ndeko na moi je me suis pas na kati maluba pour mutu no so yo obenga to benga mususu bige non ngana na za boye na za na besoin ya eloko na yo hier on a par rapport à ce sentiment au mobile memela qui je ne sais pas ce que sont sur mabe na ebite so ndeko na so mabe on dit misangane na kati yo tant mususu ya zotala que non sentiment mobile memela qui parce que mibali il y a des mibali ko memona ba sentiment mususu au concéder nous sommes pas comme tous les comme nous sommes tous à bon non mais ngana so ko na so comment dirais-je dans so sala intervention pour na baninga na ngai ya bisa ni bali ezala ya basi ye mobile ta masengelo ko eloko na senga tiamo tamusa senga oba pardon bona senga kité tamusa ebelo ko net tinda kité tamusa tinda kibongo atini nini bakabe bele poto musumu tona tinda eloko na yo so ta on doit tinda eloko ne comme ngambe comme comment on non ba pe kisa batuna ba mo sana ta essence ba mo ba kisa ba biloko na ba mo pe ya kate ko ba kana te non ma chérie écoute merci je vous en prie voilà donc pour nangai ata mobali atindeli yango yo ko ikosala yango te ata mwasi nde mutabandaki kotindela yo okoki kosala yango te par rapport ya image na yo parce que oza star ozo koéduke masse ngana lobi ke ngai te na omoni ngai na star o ngana ya boye neti ngai mirai bone na kusese mbaga ko bana lelo ti lobi ti tongo kotana pona na téléphone ngana na ba photo soki ba boy bozolo ba wana te ponga déjà bo qualifier na bandenge na ngai donc ko bana lelo ti lobi ti tongo kotana ngai o ko téléphone na ko mona tele o mo ba komena ke non c'était mbaga oyo mpanzali ya nini wana ezomona ye mon frère propre Dieu de l'ordre ayebile ndenge atambola alors tozoba ke na mibali oyo basengaka yango yo okotela bango oui ozoba ke non il faut ozala responsable ekipaka te bakotina ota mosusu mpe obama bakotindela mpe mopanzi ya nzoto na ye aza responsable mais atineli eza mpe nzoto na ye te atindi ya ye bana basi mosusu batinda eza mpe ye te asasi ya ye te ye moko betima bakuna otitikititikitiki okomile baloba mwasi na yakangi na sexe mosusu na telefone na yo mpo bakangaka omona mpeke no ordinateur mpo basi ya poto bandeko nanga poto mpo nga mpe naza na bandeko baza na poto basi ya poto bande bazalaki na omoni kitali bobiki mwasi nanga mikoto oyokana te mpo so otali bien mibala poto bazalaka divorcé bazalaka na yebi so bokomprenaka bango procédure ya divorce mibali nyonso mpo baka na procédure ya divorce bakosaka bon sikoyo soki ntango mosusu babengaki leti bayebisiki leti ye entrecoi basi na basi na bino ya théâtre mpo nga nazokosala intervention mpona basi na biso biso na théâtre ntango mosusu alulaki mopende ntango mosusu ya nakotanga bakombo te septième bagarre nga mpene nayebi te so na lexa mokoli na ndela balabala bo ozomona po fona masala effort bamonaka mpeta mopende bon papa malema bakomesana nango comment les bisagai pour opinion moi je dirais que c'est une légèreté qui légèreté de Boyamoté maman nous les femmes nous avons toujours légère nous les femmes légère na mobali na yo au monde nous on lobby légère na mobali merci mobali yo vandi na yo c'est la chérie mais c'est pas na réseaux sociaux mobali wana asepe na yo abina lino chérie oza mwasi na nga boyokani bosolo
otindela nga na mona yo parce que yo tindi yo beke wana mobali na nga nzoka ya zokosa est-ce que yo baka kosa ki mais okoma na place ya kokosa wana te kotinda te parce que eza nzoto na yo oza d'abord bamisu batindaka na bango te tika na yo mama na ngai bamisu batindaka na bango na ngai taningi pene moto akanga metinda nani omona bazosala bavideo eza na bato oyo mosusu batindi nga batindela ye ngango eza na bato mosusu batindi mpenza elongi na ye mobi mpenza abandi komifilme banda likolo tina wana aza zoba abonga kosala tomoni nga lefo nga garçon mo ami na nga oyo sasa ami na nga na Facebook ayebi apubliaki message ami na nga alinganga ami aloba na nga te je t'aime aloba na nga te nini bakoma babenga nga bébé abenga nga chéri baloba na nga te na lingo atindela nga nidite na ye nakoyaki kopinga lobaki nakomaki nakomaki nga aza mwasi na ote na mwasi ya motu te otindela nga babiloko wana te napubliaki yango mais nakoki kopinde nasaka continue non oui asepele monaka no nini na ye camion na ye mabe eza wapi malédiction wapi tika kokota mama nzambe te na bamalédiction oza malédiction te oza bamalédiction ma chérie zoto moto eza sacré zoto ya malembe franchement tozokende wa mati topesa bango solution na likambo balingi no opinion na biso kozala nini na makambo yango tokowela nini problème ezaki bango nde bakowela nini lakanda lobi a condamné parti passé, a condamné parti Miba. Parce qu'ils ont tous les deux sens. L'état le bi azana ba épreuve, il y a ba image au batin de lié. Franchement, pour condamner ba au batin d'akango comme le sujet, ils a bon à bassi, tous a bassi, tous a validé. Donc il y a tout le bela, tout le l'intérêt de ce bassi surtout. Donc na bande qu'on a besoin bazo tindango, pour n'engagé pour baka botika. Voilà. Ça m'a bé botika. Ceux qui non, ceux qui non, on a pédé. Et lui ça na ye, allez et bon, et là ça na ye asengi. Mais beaucoup langai, merci na yo te, on peut ça nga bambongo, tindela nga nyonso tout. Nini nga na koko sala pona yo, ezake futa bien na yo. Yaka komona. Komona wana alive. Moi c'est na yo. Monsieur yana na kota katina. Au moins malobo lobi wana. Oui. Ya ngona ina kota suna maloba no wana. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui batinda pe ba sexe na bango. Mibali wana ba taba wana banda banda ba makera wana babu. Ozonga na ebisa yo. Mibali o batineli etimo ma message wana que non. Oh, ebisa basina bina théâtre, parce que otina so babundu na bango. Oui, ba kotika. Tokozisa ba tokozisa ba otina message wana batika. Mais bango ba batika pe otina ya bango. Vous comprenez? Oui, c'est là. C'est là bongo. C'est là que malembe tout ça la batu. Azotina na bongo na ye. Tanga azotina na bongo na ye, mon na j'étais craque, j'étais là, j'étais kiff. Azola oh nyonso motema na singa loba. Ozoma, yanga ngati mtaba na je t'aime, pour ko betu ko funa muno. J'aime pas parce que tout le monde aurait je t'aime pour ko t'aimer na muto batima. Siko yango tellement yo lobake, olinga mtelo bana je t'aime. Et on se trouve là qui ça au manteau au ba yo se ba éviter vous avez lesbienne. Cause la lesbienne est invitée. Mais nga so ba ble wana parce que nazana mobile ni japonais ebi. Bientôt là bon ça la libala na. Alors nazana ta ko na kamona ke merci. De là na ta makamona te. Ba journaliste ne se trouve poser ba question no ba lobby. Nga na ta ko makamona te. Parce que ba binga na bo. Nous surtout na intervenir pour na bango ne bazotinda mabolo na bango c'est que bango ka wana baza président boli misanga pour na terre ele kana moza ele kana butu en tout cas pas tiki na ngai boli misanga merci voilà oh ba mona que no ba faje na bango parce que ya tout le monde ba film susu aza lesbienne mais ça na mobile na aza lesbienne mais aza pe na mobile pe lesbienne na naye ozomona bazotinda na pe ba sexe po ezaka nso zaka ndenge moko bazotinda na bango pe ka ba sexe ta bazotinda ba sexe wana moso dala na poto nga ba fia na oui j'accepte nandimi ba kuikuma na bango mais parce que na bango ya poto oui même si pas lesbienne basa ko ba benga pe ba sous théâtre pe na ça s'appelle que non parce que na bango be bana na bango bazotinda na bango bazotinda na pe ba sexe tu vois le barango te publier en moté mais sikoyo bibali sikoyo basi na bango lokola bakandi bango na ba photo ya basi ya ba sexe ya basi ya théâtre na téléphone ou bien na ba ordinateur na bango ya mo ba ba bimisa biso mabe pour salir biso alors nous les artistes comédiens ou comédiennes parce que to mélanger pour ba comédien pour moi ba payer
tozanga boye mélanger kaka ozo comprendre comme dans la kaso otanga azati bacomédie mpe bakomana bango bapede ozo comprendre bafille tete bakoma bango mpe mibali tokoma kosala soka boye tokoma kobala na biso mais ngai nazelaka nde soki okobotangela nga nde moto ya kobake non septième baga babaki oyo alobaki yo moto ozalaka bomo comme ça nga mpe natanga ye mobili obeta mosusu nayebi te nakobandenakomamosipangane tonga na bongo kasi yo obiki aza lesbienne c'est que bima na ye oconfirme voilà soki abimana te soki aza camarade na nga tobingana esika moko eye kaka eza kisomo kaka eye par rapport ya ndenge biso baréponse bon batika kotindela bafille na biso ya théâtre comment dirais-je babonumbu na bango biso bafille ya théâtre totinda mpe susuti ozomona oye ntango kotalaka moni ke non moto alaki eloko na mokuse awa atalaki ke momia bomakanga mabe abengi producteur abikometo chéri obi mofiwana bona nayelo nakosala ndenge chéri mpona bitenga bakona pesa numéro tindanga mpe code na ndenge na ngai batindi atindi numéro basali boye topesa nini ntango apesa numéro ozwi numéro osali nini nabengi mama lobi otindi 1000 $, lobi otindi 1500, lobi kino otindi 800 tosa bonabo ata babi chéri omoni ntango nata coupe na mokusa wana ndenge obunzama ikono bomaki ngai tala ndenge nini so nango tala ngo tala ndenge nini nanga ndenge komi nanga ndenge tosala esa ndenge namoni te lakisa programme la même la kisa ma oui yango bibele mo musa bole ba kele bisa kona pa c'est là kasi bo latina ko musa le ba change o so pa amo de ke no mo ba na tinde la ngaba mo ba na sala ngabo ye alors ngai pe ta tinde ni ngai sika ba na la sipe o ya ngai mais ato ba no na ba se tete ba ko sa bino ba o ba tinda on les a ba mo te mais letina kati yote ya septième ezaka ba moto ba misusu ko mona atinda septième on va poser dans la chambre côté na bina côté to sala na kati ya téléphone ezalaka bosande na téléphone oh mama tikako ezalaka na ko mama le bébé ezalaka na téléphone boso na téléphone simba bo so ça bo to sala oui oh non ça expliquer bien on dirait que si on se va poser que ça on dirait que ba fille ba ko ça na mo ba so sala ngo akangi photo ko to asi vidéo na atinde ni mobile atinde ni mo mais les tina ngai la fille ba sala ngo ba moi ba sa commerce wana les ambitions de timiswa ba kata te ba limité ba ko fille jamais ko sa no ko le ba kata jamais ko sa no beneficia na ko sa no ko na jamais mais ba lobi ezambi na ba fille ko bana na bino ba yelelo bana te bana ko ba s'il vous plaît il faut qu'on retire musala oui merci bana ba yelelo na musala o ko be ko mutu susu mwana me ngale tuza ashi mo ta musala kinga na mkolo alekina na ashi me wala ngala baneta tele bosona ye abenga ya be mama non ene na musala respect oui ça se comprend mais tout ça va âge mo par rapport à battre belé tout ça na battre âge mo ba musu ba micro de ça musika mo ba mama ye pour ça battre le coup monter la boîte até bon misa batu obomi mo tete na mama ta bon bon era mo maka o so mama ça bengo mama c'est pena non te na dinga mami ça la rame makasi mami ça la rame makasi mete mutu muso ba mama na yemo anko o na ba yana o na yana ngapela muko na ngapela musika ngapela abani muko na age abani su muko na su na théâtre ozo mwana so sanzana so ba da kade so matari bilo kana kuti bakata ni ngamwe ozo mo ota ta osani ke si azota la ona ndaku yo za ki mwana mukie ukapende kusala avant bozo bika ba age mo bo ta na théâtre ozo mo lo mama shako mingi basaba age mo na mama shako ozo mo mais lokola mama shaka balaki théâtre liboso na ye yiba ota na télévision ta bonata mama shaka ni mona mukie azaki mama bibata ki mkono te ozo mo bato ke ndenge moko mais tant mo yako kota théâtre comme il maman tu nota les canaux de télévision ça n'a pas de sens ozo bomba age na yo bomba yo pona yo moko alors mais maman na bien la chako Jackie mais la vie que c'est ma maman c'est ma grande sœur à moi mais la mère de Jackie
on a dit tout le monde a un complexe à la collègue n'a pas musala tu vois tout le monde a un complexe il y a un moni tout bon maramuke moi bablo on a dans sens na tiens ba ko na malo par rapport à aux éléments tout koloba awa tout à l'heure parce que ce mobile ya tatine le bambongo so yo pas comme ko zong sango na ba image pour moi je dis que aux autres quand tout na oui là vous avez raison aux autres quand tout na bala moko bolingo ezate que il y a personne qui n'a pas na zombie c'est non l'amour c'est des sacrifices hein non selon moi réponse oui merci vraiment pour tout le matin mibali ya kala ba pa kala banon na te basi na bango basala faut moi ça va na base na mobali ya ko pesa ye siko mibali ya siko ba comment non so ka tuna momi alingi yo abi momi on va sala nini on l'a vu déjà na soya atiki no mbongo te mais tu ne so lambaki o sala nini alinga ye ba elo yo sala ka na soki onengo vivaka pour nini pour so o sala elo te au kanga mana o ta o tika be amomi na c'est ngale funa dona dona donc c'est là que mi bala mi kono ko faut ça la et comment dirais-je yo pesi na ipe na pesi donc dona donc ça li bon côté et si maté on se comprend mi bala mi koto comment tout que maman na tout qui pas to songe pas et comment lingwana ata mo bala ma biso 10 000 francs 1000 francs mais l'autre soit na mo akon de kata ba mo mena ngam na lesa ba famille na bango ngam na saka bala ye bona boye mais tala sigo bona ate afanda kuna en plus ngana ko senga boye au moni ndenge biso dozo masali eza pona biso ba film wa théâtre ti au moni na pesa ba chaîne na pesa ba ngona ba nduma na pesa ba ngo valeur na bango respect na bango yebele po bandima musala na bango sikoyo ba oyo ba ya na monde théâtre ba monde be ko sali biso be ko teka ko ba vagin na bango na mibali ko ya poto na basi na bango bazo tumo ozo comprendre ma chérie bazo est-ce que ba teki yango atali ba bi ba ni mo do bi français mais au matin commentaire ni oui commentaire ni atali ba voilà amon gabi poto je peux soucier funa ki na théâtre mobile moi li a dans la facilité il faut d'ailleurs une sorte de lobele le hôtel c'est ça parce que avant na yeduma et ko lobele le hôtel a ko tiki a otinde lo na pekenyoso voilà moi c'est le yo na ndimité ko tunda bango lo bango tia otinde na pekenyoso ya moi surtout zo condamner bango donc il faut pas dire que l'homme va condamner la congolaise ma chérie et ça d'abord personnalité na biso mo ba fille congolaise de Jésus qui na mai voilà wana tozala ina ngo lelo tozana ngo souté peut-être doit ba fille wana il y a quelques filles wana o lelo bazo ko s'exposer na ba internet et pour moi je condamne ça ba bazo sala ngo batika mais ça c'est pas lesbienne non mais le kidanga ba tete n'est pas je ne sais pas les ba lesbienne belle na nga moneti si j'ai il y a pas de ça faire la voiture maquillage que tu vas blanc monter boum na rapé si j'ai je crois bien si j'ai les à côté mais avec tinga mon alors que il par rapport à ma réponse là par rapport moi je dirais non bah on y a ça là et là en tout cas botika et ça bien te pour la valeur na biso ba femme congolaise c'est pas normal surtout na mibali o bino bo vandi na poto bozo senga ba fi awa lokola yo tindeli mbongo de la photo à l'unité non c'est pas normal c'est que les gens moi c'est un modèle parce que le téléphone nous est exposé moi sinon on a quoi qui cause ou bien mutu pe mususu camarade pas rose téléphone na yo bien internet wana a saleli a moni photo wana donc cela veut dire que exposé na moi si on attend aux autres c'est pas normal ça on ça au monde mutaka na moi si na yo fait l'effort ça avion na yo kita na njili ya ka koluka ye on ça la onyo ça na ngo pour ça voilà quoi. Ok, merci Arda. Mais oui, on dirait Nicolo Balobi, ma fille à théâtre, ma dîner, moi, on a dit inondé par journaliste, mais Nicolo, oui, on a reçu Makasi. Ah, bino par journaliste, et Nicolo. Pour le dire, maman, ils sont aussi. Non, et je t'attends. Attends, journaliste, ça, c'est moi aussi. Donc, tu as le bac à 6 ans, moi aussi. Donc quand on a d'accord pour supplier bango bazo sala bongo batika pour l'honneur ya basi lobby okobala tu vois leti makambo tozo sala lelo batu bazo yebate ke dans l'avenir ekozongela biso na bana biso ekozongela biso maintenant tozo sala lelo pour rattraper encore alors ce qu'on dit maintenant on rattraper au té tika ko sala té ce mobala sengi o nzoto ke tindelanga photo ya libele tindelanga photo ya mopende papa eza ya yo nataka ngona body nataka ngona sengle pona yo yaka ubie benganga na yakuna
Comme ça, biso mi bal chambre basala ngo pona ni moi chambre. Si mon maçon à salanda pa petit plan makamunyo surtout azui chambre à kebo et salon ba tout ma kota. Eza ko ba tout ba de tika bolo ko ba de la salle ba ko ça. Mais ne pas dire que ya kotinga ba téléphone. Tu sais, les ana ami moko moi si na ye yandako. Mais comme ba mesana na boule, sentiment ya bolingo na bango. Bakanga na ba photo so baso salamour. Ordinateur et baby. Azui ordinateur naie apesi pas ya réparateur à bongisa. Moi si naie yanda. Pendant que bazo bongisa, ma bimisi mange voilà. Niveau de chantage passe à la couple, voilà tu ne peux pas imaginer. Pourquoi? Pourquoi on photo pour nani? Comment on a déjà photo? Attends la place na zabo. Et là quand on tuna ngana yebe ya ba de tisuka. Ngamo ko na makanisi na ngeza. Alors pourquoi na kana photo? Pourquoi? Pe ba tonto botika ko senga. Botika ko senga. Vous en avez beaucoup. Si vous avez des bassi na bino, bon bassi na bino ce qui passe au déclaré. Ya ba lembi ko mona oya biso awa. Mo biso to lembi ko mona ya bino. Lembi na biso ko mona ya bino. Botika ko senga. Ko na ndimite moi ça ba la ko senga liboso. Moi ça fait que les sexe ça me bat en tout cas. Na yebi que ce qui est genre wana basali. Non, na conseil n'engage je pense pas. Que moi ça ko bataka. C'est la nga yo ah. Donc, idée wana ya ka toujours pas bon. Alors tika ko senga. Ok. En tout cas, nous avons toujours artiste comédien, qui m'a bien dit que tout ça la rango, donc ça va fou de la saleté ils ont bisauté. Donc finion sera à la Congo, à la sala que nous commandons. Batinda kaba mitara ba ngome. Biso ko to edikara masse. Na ko saté la vie sexe na exposer dans un valeur. Et pour la ko édiquer que les camo yo sala té. Nga so na sala. Moi te en sens té. En tout cas pour on a besoin de tout na vino, bino ba à poto, biso to respecter bino, même pour sala biso to zala. En tout cas bo excuser biso. Bo excuser ba ndeko na biso nyosa tout ça ka biso té. So to peut-être to sala rango bon invité. Na bla ko ndima ngati. Son de ça, on pose le lobby, on tire dans votre monde qui est à l'étel, puis à l'étel, tout le monde. Ok, bon, merci. Merci, Madame l'invitation. Moi, mot de la fin, moi, conseil, ça va moi bien. Pour la Nico, voilà. Merci beaucoup, merci vraiment. Na s'appelle Nambia Sango et ça lui a tellement bien. Conseil n'a pas pour na ba déconanga basi vraiment de sauver ka honneur et à Congo ya bon maman. Lobby pour banda pas mosusu ya ko étiquer bana na yo ba petit fils petit fille na ba koya et ko pesa yo basi so di ba kuti histoire na yo ya mabe. Alors pour que l'histoire à ma bé ezalate dans l'avenir nayo se préparer en niveau, gardons un peu sens nayo normal. Tika la moisi, mon bas de ce qu'on a posé nayo, akoya pembe nayo. Boko tika boko ça la nyon soto bolingi non ya continue de la téléphone, sexe na téléphone ya continue de la mbongo. En tout cas parité c'est quota partout, ce qu'on a la sagesse ya konuka mbongo, au réussir nayo qu'on a besoin mbongo. Non seulement mbongo kaka na domaine ya côté kanzoto na photo et ko aider oté soko lingo comme na niveau wana il y a des agences oyo yo bazo sala ba film porno oko kende ndeto monaka ba ndeko la biso délai pour ake na ya c'est donner corps à mazo sala film na ya porno pour azwa mbongo parce que o bazo tindela yo zo de kaka na pantalon ketch chaussures à talons ba mona yo dendi likolo. Mais ils ont sungo kate mais or baninga ce qui a fallu makambwana mbongo ya kozwa sala donc conseil na ngai vraiment na cibler bino na muya ba femme congolaise totika biso nyonso to sa makambwana bondeli bino na bolingwa nkolo na kotisi nkolo na kati ya émission leti nkolo penza ya simba mitema na bino botika makambo wana pe ba tonton bino ba tonton demander interdemande tika ko demander tantine c'est simple donc le petit conseil n'a pas comporté pour na baninga
Merci beaucoup. Ah, si. Vraiment. Merci beaucoup. Merci Los. Fos à la caca Los. Babi combo moko kaka combo moko ezaka mi balete misa tout Los. En tout cas, merci pour na rappel. Na pesi mbote na ba tonton kana bana pele pesi ka bino pe ba tonton. Mais ba tonton bosenga te ba tonton responsable. Wana moni Claude Kasomo Mbulo lelo da jour anniversaire na yo en tout cas bambote belé mbote na nga na Richard Kitoko ya ba Richard mbote na bijou mabia Los donc moi c'est Amerika na kati ya Londres merci beaucoup ngai conseil na opesa kaka en tout cas na ba tonton o bino bosengaka en tout cas botika mingi pe o bomona ke babino basi na biso ya poto bafai na biso o boyinaka biso mingi ezala na bafi ya théâtre te to yo omonaka batini omonaka fi ya théâtre te eza bafi nyonso bana na Congo misala koma osala yango wana toko bakoma koapprécie mi bafi ya théâtre omo bafi ya théâtre alataka bien azalaka bien tinga mpe naketa motu kote kuna natinda na nga ta mosu na kozwa mona koma lokola bango awa eza nango biso te en tout cas pour excuser biso pe o bomona ki peut-être bomona susuté so en tout cas ça biso bomona mo susuté quand les yo pesa nga conseil vient nga Didier Tamo Kambi na kati ya EGCV Bima nouvelle alliance na Paris o pesa nga conseil trop ne na boza para pesa mbote na nga mingi na 5 étoiles Jean-Paul Aloma nazo pesa sumbote na ngai na Papi Tambwe na kati ya Londres papa na Kevin pesa mbote trop bobalia na bosani komba mwasi na bandeko bambota trop na pesi mbote na ndeko nanga mes condoléances camarade nanga Madoki Mtselo motema César Lupemba nazana de cœur de père de maman mes condoléances triple M moni mondo mosi motema ya dido mambu ba bizwe bele talaka yo to sala ngala za trop na la tapie talaka ya kini no sala kite pour la japonaise amuna merci bele camarade nanga yana article na bele ko na sa il na sala ba gros bisous na ba bébé na ngai ba mbote bele merci na bino merci japonaise Arda mot de la fin conseil mot de la fin. Merci beaucoup Laetitia. Merci aussi na ba fan nyonso balinga émission o bazui temps na bango ko balanda biso na kati émission tout sauf rien. Merci vraiment na bino nyonso bolinga Laetitia. Voilà donc toza na émission o juste pour na opesa pe ba conseil sujet de to lobeli le lobino mo moni donc ngana kuna ngai conseil na pesa bino depuis na bandeli kutu non continuer ka kopesa bino conseil pour garder ba personnalité na bino parce que babandela la vie deuxième fois té o yebake na bandela côté pour na effacer loko na longola on a vie na non ce qui est écrit ndé ba comment la Bible donc ozo sala lelo yango zo continuer vie na mobimba yebake un jour les muso robi maman ministre rose la paix présidente il y a pays moko quelconque mais ceux qui va venir c'est la image o ya mabe o yo za na vie na yebake vie na eza ruiné o ça les loko munene na vie na yote donc bo ça les fort wana botika kotina ba photo botika kotina ba vidéo na ba réseaux pour nous regarder personnalité là je remercie toute ma famille au Nyon Sabata à Londres Augustine Sawela ya Arda Sawela vraiment Mami Sawela na kati ya Londres ba gros bisous na yo Pasi Sawela na Bella ba gros bisous na yo Edo Sawela na Bella ba gros bisous na yo Didier Sawela na Bella des gros bisous na bino nyoso ba belle sœur nanga na ba beau frère nanga na lela bino tellement fort et vieux nanga Didier ta donc yo yebika kande masolo ebeta maka zalaba na yo kaka toujours avec Arda Touane je vous aime tellement beaucoup. En tout cas merci na yumona meti na ndingo ya mbaki biso ko na mawoba ko sala mobile no ko na mabande ko na ngai na to mo mituna ko isengele ko kuma conseil na opesaka na bandeko na biso ata na kote lebino e wana na kote ka kuna boma moto biso pe kindumbe leki biso efuki pato songi pai wana lobeka kuna boma moto ko ka ndenge ezalaka na meto amokulu to indumba eza ya soto tindaka to tika ko tinda mibala bato ko bazo déclarer na bango
balei na bango te bavagine na biso babaye na bango yango baza na bango oyo basi na bango botika bamisa na oyo basi na bango baza na oyo basi na bango bino mpe obonga oyo libala bino na kisasa ko uzusundula bango na botinda ka libala ka botinda bango bundu na bino non ngana wasipula na ngote na kota la bino wana ko moto mais conseil na pesi bino botika bozana ni bana nti poto yebani biso biso bino même bala kota on peut ko sala bino pe ndeni ke no na za mobali te na za comment pas ka foot na bino moko ko divorcer on biso ko ka tala ni bali ti ado sa ka ba échange ka po mo échange de parole yo bibo divorcer ngapa ko tena na mobali mais te biga ne to ki na ka to sala kana yo ko sana ka on s'habille au point de mon scénario. Nous sommes divorcés pendant 3 mois, 4 mois. Alors, alors, donc, quand on a bien, il a fait être, il a fait être, routine, trop, c'est pas bien. Routine, trop exagéré. Routine trop. La personne de mine, chérie Nangaï, bébé Nanga, Massa Nanga, camarade Nangaï, maman Angèle Mwanza. Il y a en Irlande, en Cordof. En tout cas, gros budget belé, t'as commencé à mourir belé, donc il y a côté dans des poches pété. Au bas de Mounoko, ils ont ma poche pété, donc il y a pas d'épine, donc vous appelez Nabongo. N'a pas été construit en Afrique du Sud, du papier Bola. Na madame Naïna dit Bola. Bande Ronangano, n'a pas été homme, n'a dit d'accord, c'est de l'Ondonien. Tonton, mon tonton, je t'aime beaucoup. Nous, on a la les mines à Manissasa. Donc, non, c'est la aussi, ça va pour moi, Namata. Na bosa de sous les yangi donc nous avons bande kolanga belé suna banu na bande ko tanga awa donc pour mutu musuku tatalenga déjà cahier alors na donc c'était bagarre yo ni kozabo bientôt là donc aux aussi les sasoki kai mo biko maintenant si ça na monter na bosa nité ba master na nga staff na ngai oza na Angola Chris Dodo Mbemba Chris Dodo Mbemba bango pena bazana pena pena yokeba wana pena ta babi yokeba donc yokeba Richard Kanza ba gros bisous et belé la loi na bisous bozali Richard Kanza yoza bisous comment to ko utakana na France pardon na France ta na Luanda te na kota Luanda Japan a kotinga na France donc la zongi na Angola. Donc on appelle ça ba gros bisous ba gros na ba fana nga tout yangola na ba o balinga nga ité nga na lebno fort bin po linga ka na ndeko na bina mwasi na bosente cadre o ya bien bisika ba ya biso et pas master na biso et na tour Eiffel et pas Sandra Bilaou donc talaka moi ça pembe o tona boboto moi o ya maraba tout bien donc ba bien pesos donc loboko pété poche zoba donc hier bandé mon maman Angèle Mwanza quoi. En plus la soirée ça la maga bling donc ya canon na bandane place ezalaki kala 2XL donc ndeko na biso camarade na biso akomi wana Sandra imda kangi masolo côté wana Sandra Bilaou donc mutu na biso kat na bosa nte master na ngai Evelyne Camon Lopez donc il est donc d'accord ça va quoi donc voilà vraiment mutunanga kati na bosante vient ngai voilà c'est mon grand frère propre vraiment Alfred de Muteba yaya na komingi na pesi ba gros bisous na ndeko na madame na yo na bana na yo na bosante grand frère yaya yo na gangaka Adrija motomètre nga Adrija motomètre donc yo pena yaya donc ça nous avons boyé nous connaissons pas Baptiste ya na mona côté yaya na ko pas Baptiste na mona côté donc on a vraiment donc notre grand frère notre yaya donc il y a Tikarabi sauté la personne était mon grand frère propre José de Londres Sida Bilele donc il penza donc il na yebité na ko kumisa ndengeni na ko kumisa tena na ko boire ndengeni na personne était petit nanga master na ngai Hans Luzolo na madame nae wana petit nanga mais asu master na ngai Hans Luzolo ba gros bisous ba ndeko nyonso na bosante ya Jani Fay na bosante Apo Firenze boza belé na bosante succès Kasongo la brille na bosante boza belé stano no kotanga ba ndeko na ba komela neta na ngai na bosante yote donc master na ngai boko c'est la guerrière donc ma zena bosse no pété ma gros bisous ko zali bazo boka bino ko boka ba tuko bole ko mo na so kutana bino boza ka wana bazo boka bino ko boka ko tena potango za ka so ko bo mo na on disait bino ka pena so donc ça m'a bon
bango te belé na bandeko na nga nyonso oyo nalingaka na baoyo balingaka na baoyo balingaka te Charlène Dutala nabosani te bebe na biso chéri na biso master na biso camarade na biso ye tobengangi na bakombo nyonso ata chéri na biso bao chéri omona mobala sécurité lox mobala mwindu mobala mwindu bachere batalon soye difficile alonga masolo makolo donc ye ma dikone esololaka nango esololaka nango tataka c'était bagarre à confirmer ba gros bisous na bato tout na bango balingaka bino nini nakomesa numéro na nga téléphone bokobeyanga na plus 243 97 65 150 76 plus 243 97 65 150 76 naza wana na répondre mais sinon le même abbé bolimbisinga na amu na bino vraiment merci na yo merci na bino nyonso na sepeli vraiment mandachuni merci bandeko balandi émission na biso ya tout sauf rien bino bomoni ndenge baaffaire na bino ndenge bastar na bino bazalaki vraiment ya kosilika makasi omoni ndeko na biso ya na biso 7e bagarre ndenge asilikaki makasi mpona bino bato bolandaka bango osilikaki bolobi ke no boyeboyeboye nyonso bolobaki message ekomaki mais asiliki makasi alobi kozala ferme na ye ye azalaka légère mpe kozala ferme na ye yango lelo esaliki bino okoma kobenge lesbienne bobengaki lesbienne te parce que aza lesbienne te wana namoni lisusu ndeko na biso actrice comédienne monene Shakira Omindo na biso bambote nayebi ke ozalaki na plateau te mais ozalaki na biso ensemble nabosani te babi Guylaine Poya la femme du patron motema ya papa Mike mwasi oyo mpenza mobali atalaki mpenza 18 ans na ye azwi mbongo abali papa na yo John Lutombadio balobi papa motema malamu babi mwa mobali moko boye vraiment po aza motema malamu babi ye nde mpenza donc géri esika motu ya géri Roberto selalaka nde epai ya John Lutombadio nabosani te babi Cynthia mwasi ya pembe babi mwasi soko otali ye bana na songi ya linzaka tina kola suki okokakola ye na nini babi Taylor na pardon même pas teinture kolobate Cynthia Jésus mwana Paris ya solo nabosani te Bernola Kialanda ma grande sœur yaya na nga moko Bernola Kialanda mwasi ya pembe maman na David sans oublier Nadine Drous esika oza ba gros bisous ya eleki na oyo cousine na oyo petite sœur na oyo Nadine Drous maman na Norland Moïse nabosani te famille mobimba famille Congo famille oyo mpenza bayebi bomwana na ngai ti kokola nde nakomi boye famille Congo napesi bino nyonso mbote namoni wana Nicole Congo bamaman chéri Nicole Mondele nabosani te Gloire Eluka couple Eluka napesi bino mbote nani papa Gigi petit chinois elongo na madame napesi bino mbote nabosani te ki chinois ya na nga moko babengo nga bengaka kile ya matete babi étage ya suka napesi yo mbote napesi Karine mbote bino nyonso tu nabosani te mama Chantal la couturière babi mama mobokoli mama motema malamu mon papa na yo madongoma mama est la patronne babi yonde non on a te babi parmi basi ya basta ba ça la vérité mibali na bango yo ozala na kati na bango na bosani te papa Louis Kabwi na non papa Louis Kabwi na kati ya Kremlin na biseto motema ya mama Yvette na besi bino bango biso balobi mingi to sabonaka na site na biso oyo Congo ya lobi pourquoi pas na site oyo toujours travailler na bango en partenariat Africa Telema pour s'abonner et pour ça la fait bien lelo émission na bino ememamaki na votre humble servante babi Laetitia Meta la fille du télé autrement dit immortelle fille à Bible kandi balobaka celui qui trouve une très bonne femme de bonheur ndenge Laetitia Meta azali balobi na moni sisi Jerry Roberto babi mobile oyo azaka na mwasi moko mwasi yango nani point d'interrogation boluka boyeba bye